Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gapenaza bien par la grâce de Dieu. Bandeko, ki camaraderie ya kimokolo. Si je n'aime pas alelo. Ki camaraderie ya kimokolo. Okola na ona est, mninga kola na ena west. Denga kolela oyebite. Yo wana ka bokutani bokoma ba camarade. Ba camarade yango pe ya likolo te me ya intimité. Donc camarade oyo ki lié. Et lobby après lobby et comme même bolatani bilamba. Ba msuku tu bakoma olata na voix même ba caleçon. Botala niveau. Bozo lia, bozo mela. Et souka bongo te souka ka mwana tanti na biso surtout ki camaraderie ya poto bandeko la famille na poto ezalaka mwana ya na biso mama leki nanga ndeko nanga cousine nanga mais après quelques mois oyo kaka boy ki camaraderie e kabwani e komi ya matongi nga kutu na sombela ye nga kutu na liesa ye. Oh, ngana salela ye. Ya koko salela nga yango. Botala niveau to komaka. Ndeko na nga tango olingo zwa camarade. Zwa ye ndeko. Lingo zana mninga zwa ye ndeko. Lokwa ndeko na nga congolais, ndeko na nga congolaise. Ndeko na nga oyo, aza mutu nzamba sali, aza na mai na makila lokola nga na ye. Mais kolinga te okende nango odela o tozomona lelo ezosala pasi makasi toyebi te eza nini mikolo yango ka ya suka ukoma ozomona ki ba camarades soi-disant mais après quelques mois après quelques années oya oyoka secret ke te bazana bango bandeko te bazali ba camarades yango bakoma bongo akoma mwana tanti na ye. Mais azani mwana tata mwasi te ane pe mwana mama leki te daya kutu ba famille moko te ni mboka moko oyoka kuna ye kuna ekolo boye ye koto ekolo boye vike na début ya ki camaraderie na bino bolingo tellement bozwi et puis ba msukutu bazozanga même maîtrise omona nyonso ya ye. Soki lobi abimaki na intel akoya betelo lisolo lelo vraiment tala place na utaki elekaki boy ekendaki boy zongisaki boy tosalaki autant lelo akolia te soka moni muninga te mais en fin de compte oyoka boy e comité azane kama na ngate cousine na nga wapi mwana mama nini na mama nini. Bande okomona mambo ezoleka na internet ndenge bandeko na biso ya basi omona bango lobi bazalaki lilie muninga yo loba mabe ya mutu wana yo nani bakoyela yo basangeli yo mais komona ekomi ba secret baninga bakomi kobimisa na ba secret o bango bayebaki. Soki muninga kenda ipanganga koyelo pena ye kutu akenda panganga tala boye boye akota place boye abimana mobali boye bakabola na mibali. Imaginez-vous ki camaraderie me bokabola ni mibali. Soki owana azwa ki maladie ya sida to infection me yo po ozwango facilement. Bandeko na pesa bino conseil moko camarade ya malamu ezakaka mobali na yo. Camarade ya malamu eza mwana na yo. Camarade o aleki ba camarade nyonso eza nzambe. So moni makambo elekeli yo mutu kende fuka masambila nzambe. Yebisa ye ba problème no nyonso. Mukolo moko to oyoka nzamba beti biso no pa mutu. Esila ka pa na ye moko apesi ope solution, apesi okimia na mutema makambo esila rate esili. Mais soko lobi o se confie mutu a mokili. Ayaya, camarade wana ko décevoir yo. Et puis déception wana mutu ko longola ngo azato ko tikala ko bosa na ngote.
obanda ko se rappeler na déception wana ndeko mi yeba oza nani mi linga so oza femme mariée zwa mobali na okomise camarade na o numéro 1 soko oza na bana po mibali pe des fois bazala batabuzoba obeteli pe lisolo bo situ ba mibali o baza mayele kokate wana obeteli lisolo bo yoka akebetela pe muninga mususu muninga na beteli mwasi na mwasi wana akebetela copine na mususu relation copine na akebetela relation na akebetela susu mwasi na eto mobali na ye ali makambo ipanzani mwa uza na secret zate oza na problème na yo betela ta mwana ozwa mwana o encadrer bien te ya ye lakisa eke yonde muninga na nga makambo o ya nga na yo esuka ya nga na yo atoke classe ko betela camarade na yo te atoke wapi ko beta te ndenge moko yo mwana nga tango oza na ba problème yaka yebisanga mama na o mutu akobomba oloko anga mama na o azate pa camarade okuta toujours ba déception oza na problème na okebisa camarade opeso solution ya malonga te ya mitema malamu wi bazanga te bakozala moko to mibale to misato aopeso solution me bamosusu aopeso solution na ndenge mo ya keto mosusu pa aopeso solution ndeti alingi opeso solution te mususu pa azopeso solution aoke ya sepela ne na makambo na te abia na ebiseka abotanga osala ngo a perdre bandeko mokile ko mabe moko impossible ba makambo ebele obomuna na ba réseaux sociaux des fois ete ya bino et réveiller conscience na bino bandeko nanga ete ya biso nyonso otala na ovanda na nani muninga malamu aza nani sozo mona neti Fivette na Jaël bazalaki ba camarade intime lilie metala lelo oyo kake muninga azofinga o même ki mama azoyebiso même mama wana oyo soit disant soka azaka mama na yo te azo rappelo yango bien sûr soki nga na yebisa oke mama wana za mama na nga te est-ce que faut tant to soigner ya ko rappeler nga yango quel comportement bandeko na ba famille nyonso tant to za na baninga de fato tonga naka otongi pe famille na bino nga kutata mwasi na biso na linga kete aza motema mabe taku mambando sala papa abiso tala kutu mambando sala bandeko nanga ezanga te na ba famille nyonso oyo ka mususu koloba nga kutu noko na biso wana esimbaka te noko na biso wana tala mambando sala tala kendaki ezongaki mais ce n'est pas dire tant nga na betelo lisolo poza camarade nanga jour sikoyo nga na oto bebani yo ya kolakisa nga yonde oya ko rappeler nga masolo nyonso na betela yo jamais donc tango osala bongo se koza mutu mabe et puis na bato basala bongo faut faire très attention na bato wana aya lukelo problème siko na famille na yo po noko wana tango yoka bongo focha na mtu noke noko nenga yoki bongo boy te mambo baby noko wana oyelo perando na nenge siko ya famille ya bandeko nanga de fois to yebaka nani oza na ye tozala na bitida otala mipanzi nazo vivre na nani camarade ni na ye camarade eza mabete des fois tozala na ba problème na koki koza na mwa muninga mo boy na beteli po na se défouler pour que bomba pe makambo mingi yango tomona bandeko msuba osala ba crise azana na ba problème me muta obetela ba problème na ye azate en fin de compte omoni ndeko asali crise soki pe mutu aza wana te asali nini akufi akei
Mais tant que zana muninga mo bozo betele masolo na yo, fo oyeba siko muninga na aza nani. Et puis fo oyeba muninga na eske aza muninga malamu. Po foto bosa na kate, même Bible ebisi biso lilala ya kopola, soko sangisi ona lilala ya malamu, e baby saka lilala ya malamu. Ndenge moko tango zo tambwa na moyibi yo pe ba monyo deja ya mimi wana za moyibi. Tango tambwa na mutu mo wa yebo deja keba o wana pa za ndumba. Bande ko vie eza moko lelo vraiment na yeka pona tali sabino yeba camarade nini ozana ye. Tango ozana ba camarade no yeba masolo nini obeta na ba camarade na yo. Kotonga eza eloko moko naturel. Po lisolo mususu ozotonga tendeka obeti lisolo boy. Vike mutu wana obeti lisolo na ye aza wana te. Ebimi deja ka otongi. Siko kokama omona ba camarade bozalaki bien na ba moment o ezalaki bien mais tant kaka bobebani kindeko nyonso esili. Da musuku tu bakoma na niveau omona lokwa baza mapasa ozoyeba position te. Mais okosutuka boye kaka tant mukie kaka boye tant babebani. Na makambo ekoka ko bima te komo bima. A comment finir le voir même na famille oya yo. O yo mo kutu mkolo famille otikala kozala ata na audace moko te yako finga famille na yo. Mais mutu mususu ya libanda azi audacité wana yako finga lo famille. Mutu mususu ya libanda azi audacité wana ya kobimisa oyo mususu eza na bafaye mususu bakoka koloba makambu te. Eza pe na bana mususu boko na bandako osutu kosali likambo ezo déranger mais okoko bimisa ngote mais esueka na mutema mais a préférer betela mususu mutu mo ya libanda. Mais ce n'est pas dit so abeti bongo ayini famille na non. Mais ce que yo tang ba betele obongo so za mutu malamu pesa pe conseil. Ou bien souka na ngona mutema na yo. Mais yo bae ba betelo lisolo yo wana oki obeti kuna. Muninga confie yo ki camarade muninga na zio pena ondeko nanga. Po izala ka bongo. Soko zwi camarade mo to muninga mo boye o ezaki bobeta ni bakati. Et puis azala na souci na yo omoni vraiment ki makila na bino etutani to benga ka ondeko nanga. Mwana mama nanga. Mais siko parmi bana mama nanga wana bango na siko bakoma koboma na ka bango na bango. Baza mingi te 100% bakozala ta 20%. Bana o tokoma obenga bana mama nanga ya malamu. Akozala ta 20%. 80% ba faux vrai. Alors ndeko yeba kozala na discrétion. Ozi muninga mobo yeba nini na koloba te po lobi après lobi toza kaka bato. Eko osimba te okuta na makambo bande komsuba okuta na ngote. Kamani mususu amonyo iya zobomba monyo za na mbongo azoninga ka osilisa mbongo na nyonso. Po yesikoyo adondwa. Kamani mususu zane ayo kelo jalousie. Mais yo yeba ngote. Suna ba arti kaka na makambo kaka oyebiso to salabo to zong sabo. Siko so za mto esprit oyeba ke. Fo mutu. Bande koto sala très attention. To sala vraiment très attention. Kozana na camarade to pekisi batu kozana ba camarade te. Mais yeba nani aza muninga na oya malamu. Oyo kozala na ye ozoyebise ba secret na yo. Oyo kozala na ye ozala na ye lokola ndeko. Oyo ko présenter ba ndeko. Po to komaka oyo ndeko nanga.
Mais tant que soit na kinde ko sili. Tokomo finga na ba parents. Et comme peut batuni au boyozo ko répondre te. Et a malam te. Bozwa ba Bible na bino boko. Bozwa ba Bible boko msango ba camarade na bino. Komisa mobali no camarade na yo. Komisa mwana na o camarade na yo. Surtout mwana na yo. Former ka bien. Komisa camarade na yo. Boko ma ba camarade bino mibali. Omona ozano na ba problème na ba tuti bande konanga. Et puis boye ba pe ato ozana camarade boye ko la tandeni ya robomba sekra muninga. Tomona pe ezalaka bande ko ebele bakabwana baona bakamana bango mais jamais ko yoka ke ekenda ki zonga ki. Omona basuki na bango ka bongo. Ya kende na elle na ye pe akende na elle na ye suki ka bongo. Bande kona kosa bino teki camarade ya ki mukolo surtout eza okola biloko ba chinois. Boyebi biloko ba chinois. Biloko ba chinois e umela ate. Osela onka mukie bwe piu e baby. Ki camarade ya mukolo eza okwa pa biloko ba chinois. Oyebi na okamani wana te place a kolela. Emso azala bakangaka indoki depuis bo mwana. Yo wana ka bokutani wana ki camaraderie ko makasi. Bo lata na mabe. Bo chana ba plante mabe. Bo lala esika moko mabe. Oyebi eta dame na e. Après lobi bino wana bo panzani. Olepe bo suka na makam na bino kuna boyeli biso ya ona réseaux sociaux. Biso skoto sani. So ibo bima na bino na bino. So ibo koma ba lesbienne. So ibo salaka boy. Biso skoto sani. Bande kubo sala très attention vraiment. Mokilipe koma na suka. Boye bako bate la ba relation na bino na nzambe. Mais bo tsape na mitu na bino na ba o non bozwi ba camarade yango te. Ki camarade ya mikolo ya ki mukolo eza vraiment lokola biloko ba chinois. Oko somba après quelques mois d'or esili. E umela te e ke umela te. Yeba camarade nini okoyane na ndaku na yo. Kama nyoso ba memake na ndaku te bandeko nanga. Mutu nyoso bakocha ke na ndaku te. Na ana muninga moko mema ba camarade na ndaku. Chaque fois soit memi mutu na ndaku tant mutu ana okende. Compréhension totale na mobile ne. Place uta ke yeba na te. Eza pona nini parce que makambu oyo kamanyo ana oyo ayena ndako ebita eri nini. Eta damne oyebite. Emsu yo bala ya bala te. Est-ce que ya sepela na libala na yo? Est-ce que ya zala na esengo tonga mona kona bana na yo? Kolinga batu eza mabete bandeko nanga. To linga batu. Me to yeba nani na omeme na ndako nanga. Nani na olala na ye. Nani na kolia na ye. E komama ane longite ke o yaza mutu malamu. O yaza mutu mabe. Mais il faut que un esprit à discernement. So dans l'esprit à discernement, o yeba ke ate oyo azamutu oyo ya malamu to mabe. Bandeko to keba mokilo eza na makambo. Bizwazwa. Surtout bandeko baza na poto na Amérique. Bokuta naka na musala ye wana komi ma copine, mwana mama leki, mwana mama kulutu, tantine. Eloko eleki tika na vie ezate. Eloko eleki ko vanda yo moko pona ko éviter ba problème ezate. Linga bato.
me kolinga te okomisa bato lokola soki ndenge nini ndeko na nga lobi etangisoka ma ya miso toza na bato ebele batémoignage ebele batangi ma ya miso mpona nini ase confiaki pa ndeko mo boye ase confiaki pa intel akendaki ezongaki yango bandeko lelo namona trop c'est trop na bisijo fona ya nango nano zwa kaka biloko ba chinois ndenge ezala ndenge eumela te zwango kaka différence on a ki camaraderie ya kimukolo o yebi place akolela te o yebi bamsu bayaka nano ye alakisi o hypocrisie mais après un temps ebalukeli yo tozomona bacamarade ebele bazobotela baninga na bango mabala mingi bazotiela baninga poison yoka nani atielaki poison ka moninga wana oyoka ye akufi wana nani aremplace ye ka camarade ne wana moto aremplace ye na libala wana oyoka ye kuna ezongaki ekendaki nani asa kaka ye wana bandeko na nga ezosala mabe bandeko yango fo tozwa mayele ozwa mayele na makambo bozomona bandeko na nga voilà merci na bandeko nyonso bozwa occasion olanda biso bobusana te kolike kopartage esala biso vraiment bien lelo toyelaki ka sujet ya camaraderie parce que tomoni trop c'est trop bato bazocomprendre te toza wana ka mpona koya koloba oyo tomoni tokoloba kopesa conseil po bandeko na biso mosusu mpe bazwaka mayele yango mpe ka boye donc mpona lelo nasengi bino merci et bisous bye tomonani balasi